Na mafuta partout tina kati. Maman peut belé, parce qu'on a vu belé tête ba bana ba mike. C'est au tête choco, to vim si moi libundi, moi quiz, to commence à ba n'importe. Yaya ba mi ba les bela pour to ba ventiler. Rabi nana kibo moi si nanjo toi. Tendance dibinga o master na opla so me la dia manga na mona na nte mais so me la na kuzu longolong bambo me salobi so rabi basi bake wala ndeza bêtise avant kota na scène fois par la poudre na pourtant ba otaler et attirer bateau. Boa ezale lenge boa ezelengi so kute na oa bien so ngala ke koma na lesbienne e ba non ndeni pa kofi masindi bobeta na nteto bongisa na a Kinshasa makambo Kinshasa ba faire bana poto bana partout ba fanatique Rabi Mavinga makambango yangoyo makambango ezongi lelo naza ana lemba na yeko sola na artiste munene mboka na biso moi so ya defanda ba couleur ye nani ye Blandine Mafuta azam panzi na ngai Blandine Mafuta bonjour. Ouais bonjour Rabi Mavinga. Bonne santé. Kando muna dona ngola nzambe na ovimba na ngaka. Mafuta mweza la kala ti lelo na mafuta partout tina kati tina kati hein mafuta partout tina kati d'accord tozana Blandine mafuta partout je pense que boyoki to solane longo et ça moi bien to sola to sabe évaluation ba analyse ya lo ba ne vérité yoka ne sonité abanga kapete so na kosi moko koloba Blandine Mafuta olongo de ba modelo kala te oh yo éviter ya moda benga to bongisa tant que papa na mwana mais on sala de groupe oh mais BMHD TV ezala ngo les stars de Foncobel pesa parce que les stars de Foncobel ezala kati BMHD TV ezali pour te tourner pe bientôt là ba ozwango je veux mon enfant mais est-ce que papa nanga muto asala ki monde entier ba yebanga abengi nga to songa papa habite mwana ngata tala to bongisi. Les linges, ça se lave en famille. Les linges. Les linges, ça se lave en famille. Na bongisi na papa na ngande na zongit. Donc na kan académie. Parce que likamba kama nazaka maman présidente. Oh. Ah oui. Tu le ngwa qui a poste tika les vies. Te Rosé Zaye qui est vice-présidente. Parce qu'on a place dans les allées à bongo. Maman présidente Blandine Mafuta, la guerrière. Oh, na méritango ya modé moral ba biso to méritango. Pour ya modé ton groupe né Evandaki a mo travailler na ninde ko la biso président na ngai Sida Bilé de José de Londres que je salue à passant. Alongwe pa na commune du Kapanga, ours blanc. Tanga longwe biso to motiva ya modé pas on sa groupe. Tu sais da disons sa groupe so sa groupe to okene et pas ma via. Tu sais ngai tukelo mboto Ongazibo Manza et même baïka na Galiano. Et dadi ayoki biso zong si groupe. Yango ba été blandi bo mérité bo ba pilier ya groupe oyo. Ah oui. Ba to yebi mateke ki pilier ezo bi maga neti magamba ma ki la duchesse alobaki wana nde sali ko soko kenete ozo zonga kaka. Bon, Rabi Mavinga, ya modé c'est mon papa. Bato ba azabazaka ba papa. Te nga bomba te nga loba na vérité. Na bomba te na loba vérité. Do bato ba yebinga ba yebi Blandi Mafuta na grioté na mondo ba yebi on. Ba yebi na bomba. Modem ta grignoter na mondo. Non yete. Botiko pakoli Mafuta ntabo ya liate. Yete. Ya modé na mwasi na za marié na mwasi na ndako. Nga na zena mutu o ya nga. Omoni mai ki la duchesse quelque part loba ni pe ma bête. Loba ni ba vérité. Oh mais c'est vérité. Ba boya ngo za makambo.
makambo alukuta. Ah, Rabi Mavinga, aloba une vérité. Balobani, il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de fumée. Ce que ma bémo, na mone Mike la duchesse, ce qui a constaté que vous remarqué ma bémo pas déconner. Il fallait bien bangwa en coulisses. Allo bayaya. Na kanyo c'est exception. Mbuto maka lunga kuna Gabriel kuna Mike la duchesse kwa moi mabe moi senga pardon. Kuna pe nani monsieur grignotage. Hans, il y a pas joué moi lissus na kan mo konzi kuna mbuto. Kasi on a olo bate mabe zapo abeta ki on ka na TV boy. Vous comprenez? Mais ce qu'on a abeta na TV, neti nga batanga komo na ngate. Eza ba sauver. Oh, now eza ko tu question ko sauver. Fanda go milobeli. Otangi ngate pona nini? Moni bato batu oyo baza na katsa makambo eza ba nani? Rabi nanga. Et cause on suppose que madame Rabi ko sikate on peut cet exemple. On suppose que ngana za na yo. Na bi ke pire Rabi Mavinga eza intel. Na ko na longa na ke super intel. Na tike intel on a kepe au moins ko passe poto et salama. Et lo mal kadiche salobele ya ngwana. Ko linganeza oh mais quelque part côté musubuzo bezali. Oui, quelque part côté musu salité zali. Ce que tant de comme ça le bon photo bongisa. Ma beni ni mal la duchesse à celle pour y aller bien pour bongisa. Bien on a TV, ma best que mal qui la duchesse pour allo bien on a télé. Pour des abo eza bande comme susu, baza ba femme mariée. Oui, eza mutu musu sumbali na za na poto. Autant mutu musu le cas protège tangi pe comme na buzo, bon monte que ça bien te. Fallait pas aller quand on a TV. Ataba yo kate me fa lo bango kana CCC na privé parce qu'on a TV et ça il faut yango moni bande ko belé ba télémélié parce que mal qu'il a duchesse malgré lo ba mais na canyon son exception ezanga raté une exception nan nde tinga na exception aux exceptions oui mais tu as exception ngana za exception makalunga az exception pourquoi s'il fait na paille qui c'est ça choqué qu'on ait l'affaire non neti ye koto ana habité eza bande ko belo moni eza ba maman pe belé ba ser na biso belé tête ba bana ba mike mais neti maka lunga en tout cas vraiment te na yokate na melimbo ndo te me na yokate na mona te depuis na yeba na pai tilo na ndi babalana soka avant za na relation na yeba na ngate mais siko depuis nga na yeba na pai tilelo non na mona na mutu musute mon dans ma bezaka que Mike la duchesse non bete qu'on a TV ne place c'est ça qu'il faut mais za bande ko belé dans tanga na kombo te mais za bande ko belé Rabi mondo ba ya yango loko a pension te mais ba ya yango po ba ya te loko eza internet ba tapoto ba mbona nga fona sala bwena boke longo basa ko biso bata ba choko po biso ta biso choko so na e bona wanga za obotama te ngaza na pembe na ngobota mana choko na bakisa yango sanga bo so bien merci ka po betanga na maboko te e betanga cancer te comprendre siko bande ko obaye sima so to te choko to vimsima libundi moi quiz to commencer ba n'importe quoi or que ezalate to tika théâtre elo kwa musa nyonso elo kwa ndeko avanda na ndako sana na tigo na muki tongo abongama ke biro na tigo to ndeko Vodacom oto Airtel oto ba compagnie nyonso to yebi so ba ndeko mususa basi ba théâtre ba ele musala te ba yo sande kindumba blandi mtawate ya biso mafuta yo oboyi makamba Mike la duchesse obi yo na modero calme mirma longwa ba fille belé ba longa pa modero luka bonte bazonga yo kaka ozongi pe alemba mo ozongi passe na ki président naza pilier moni tukelo mboto bokulaka mi ya mama wendo ba comédien force contre force ayebi mamo na lo ngane to ba pilier do mirma eloko te mirma azalaka secrétaire tant groupe ya modé zalaka mirma ba yemba na pesi mbote Basé belé Aminata son père moi na papa na. Autaki bala na okai. Oui, mariage ne kalata boma ne to ko yidi kanwe. On est une présentation kalata boma na dot na civil bo yanduka. Vous comprenez? So ngai même bande bande wa poto. Te oh nani oh mabindi. Mabindi. Kombo kebo yo. Kombo ni. Ma nakokande obi mabindi soki nzomira ajoua pas présent biso vie de loin comédien ka mobile yaya ba mibale bela poto ba ventiller de so moni kuna comme conseil grave poto ba sérieux te ba misusu ba ventiller mona kuna ne marié mayo koso awo na célibataire atango ya boko mo va ne pas yo ko découvrir ka marié
sur la place tokutanaka na ba déception bongo ya age ekende là mobala na bino biso na kutana mobali na nga tolinga na bolinga soto balani neti nga mkonzamba opianga yanga to balana o mena eso vérité naza sumo sa mutu te nga na komo tabanga na bana nga na Jésus Christ na ndeko na nga tukelo mboto na vie na ngai Pamphile tukelo mboto wa théâtre ko na Mag la diocèse aza na raison aza na mbali te komo tamla bana na tukelo mboto bangone ba pembe na nga ba soutenir nga Crispin kwa nzambi paza wana soka nsate bem ko sa boete ba pesa nga ba conseil nga no moni nga boye rabi soka ezalaki ke nga pena za lokwa bateau Mike la diocèse alobeki nde mona kota galère to mapena inane boye na mbongo afuta ndako te na jongi chez biso so bateau be ba osala nga mona kina futa ndako 250 fona sangisa to na osangisa epesi nga ma shiko na futi ndako Hollanda mais ngana lobaka na liaka oyo eza mutoki na nga na ko sa di n'importe quoi te parce que na bana ya basi et le oso na osala bongo ya no peso photo petite nango tale madame o ngana tangisa na zo mama kufatika na 4e primaire et lelo aza madame licenciée na relations internationales na campus so na ba na za moi simo na otamba de gauche à droite bana na banga ba yela ba diplôme te rabi oyebi mwana nga libosa licencié. Voilà, il y a collation. Il y a mis balé pas que j'ai un. Pour vous dire que Blani Mafuta za parent, un responsable. Vous comprenez? Voilà na batato na beta nzoto te. Oh mona. Ezaka na sepela kanga pa bonjo to nangeza tatu, moi tentina mutu mais naza responsable rabi. Rabi nana kibo moi sina nzoto Yebi, Mafuta obiti. Sina kati. Voilà Mafuta. Nana kibo moi sinzamba sanga bien. Oh, waze ex nanga so tunia oyebiso. Tukelo mboto na otuna oyebisa nga soki. Tukaza ex nanga te ndeko nanga. Yende ko nanga te. Yaza mobile nanga te azelo kote. Agiyo tape nga te. Ndeko nanga yena. Na bibu. Landi Mafuta quelque part tokolo bayope makila mabe. Ndeti nani makila mabe. Blani Mafuta chansa rabi na isa nzambe merci nga na kota poto na yebana te na bala na ataliensa mne na musapi ba futa na $350 oh ero ba musuba obunda na ba 200 bona wanga nyango kasi pona zaki okipa engagé na mutu et le personne nzambe salinga gas na kuta na mutu azonga ka en charge makila mabe na lobi o makila mabe par rapport à ni o ba dota o ba bali o ba futa londa wa $350 un temps pour rompre li solo wana wa makila mala Simbate sikoto sani si ça passe si on casse simbate on to casse parce que ça ne tient pas on casse ah oui casse place na za yango te na makila mabe na chance ba musuba oya na ba mesko na otala nos anana pour la vie cette fois-ci le son a zui na s'engager une fois pour toutes ouais wana po ba master ba bala bongo te na osango na concurrence te pona ata alliance wana tongo ouais moi muke si c'était l'autre poto ebinga te na bala ba futa ndaka $350 na otangisa bana misato Chardelan Tsala Plamedi Mantula na Darcy Mantula lelo e madame non pio photo sentir qu'impolitesse c'est ça les bala moi kufa c'est pas un problème non qu'impolitesse c'était rabi ngalo bango bandeko ba Hollanda nga na chaîne na biso batu ba yebanga ba rolo na incarnaka ba pesa ma la tête na jouango siko na 2020 na on a adopté kinde comportement moko oeze yanga te ya balabala ngamo na reconnaître ngo siko comportement na et comme commissaire local impoli fiarando donc mambe bela mabe ba comme ko identité ba ranking ya ba ranking nyonso wana mbeli fia mbeli soza makamno pembe ni ya papola yo OK ba vérité musuna bandolo ba bando c'est pas ba vérité na te endo bimisa mabe ninga mona va na talinga bité moi c'est Michel Pembe na Blani Mafuta tika kotambola boitu bo beba na ba coquette bo beba na adage toute vérité n'est pas bonne à dire de vérité musu c'est ça vérité obeta on a TVT donc on a les arts pena ndeko na fâché de place aux arts si to sola déjà na s'esquiza en tout cas bateau tout Blani Mafuta les arts na désolé place au ba Tozui nani comment elle s'appelle oh Niesa Mukuna Barcelone Barcelone allez qui n'a même master tout solane bien muto kana mona on dirait alingaki atsanga mwelo mo bezane coquette mettons après ko habiter Blani na zala boete to luka to landela mais tout kala so na coquette to so na te
na parquet kunanda banda ko ba non la sani ne so bo ko enregistrer bo enregistrer bo tindele na yo kananga mais ce qu'on attend habiter quelque part ba na raison facha ande konanga fallait pas na même ba modèle wana comprends yo moninga mona luka fâché tout cela de tout intact donc on a ba ki Blandine mafuta zongi Blandine no boye ba kala na suna tante o bomona na TV o mutumo o rando mo o soki base mo te non sa ngote nana bano ba conseiller nga sali ki na ba film ba bango nyonso ba sala kana ba benga ka ote o rabinga depuis kala ba benga nga te ba coquette ba sali bazo benga ote ba Barcelone bazo ko benga ote eza pona bongo te nga depuis kala bato ba yebanga ba yebinga et pas modoro totokan lo so ya modèle zu cop après ce tonga na koma lokwa l'accent ko koma nde bat ba moninga na kota Bellevue kandi pona ya modèle na Bellevue moninga benganga coquette nani pardon Barcelone a benganga na film netanga zara na Top Vision film ne moko na sala vous comprenez Prince Luamba pa benganga na ba master non ba benga ko suste depuis kalanga ba benganga te balbanga na mona lemba batu tu batuna côté kuna ba benganga te pa na nga joa na sample apa yo benganga me mikolo potanga bouton au micro tourner te mais on a publication radio on préparer film à sika titre na mulunge molunge tokolongola ai nzambe na tolongola ba chemi non mais ça dérange quelque part relation nisko za na ba master na bino wana ba kombo msupo ekiminga neti nani tendresse sila bo potana isuna ba mata tendresse dibinga master nanga dibinga la sirène où allons-nous moto on a un camarade nanga jeté lelote ya kalatongo lorsque tendresse loko na matanga ndeko nanga sila bisalo bekam es bina peso bambote na yebi ke baba cook pe ba yamba bambote nanga oyo baba cook pe ba ozo bamboto ko ba ozwa nande kwa ya mamami na bango ngana mam na bango to sa msala modo seki ba ozwa keke pas seki na mama le na bango mam na bango za sila bisalo ndeko nanga ser nanga donc ngana mama le ka baba cook donc place bazali tendance binga koma kide tendance binga bisalo vous comprenez d'autant alati koma bisalo ndalo bakabla mafuto koyate malgwa master na mais ofinga bisalo likamba on otoloba ah non ça l'analyse obimsaka ba vérité so ba vérité quelque part comme ben injure sur la place na continent on a tiki na ngati on a tiki na peu comment créer lenga ya utumbutu na tendresse master na yo mais ça va to benga na to sola makasi quand les mêmes jours benga nga master na nga tiens c'est oh mutu na yo talaka na koma da bisalo on a essayé que so la diamba folongola bambuma amela diamba soka mela ngwa minga na mona place mela diamba soka mela nga na mona te alongola mbuma tendresse dibinga o master na opla so mela diamba nga na mona na nte mais so mela na kuzu longola bambuma esalobi po o master ne pe na mona mutune na peut-être okoza na raison okoza na raison oui moni ce que le pesa nga kanda pani emo dikamke ngade na kota prison et comment ni essaie de cacher na la tango bet ngade na kota prison na banga te net lo kumu non master kuluna mtu bazabo ce ko yeza kuluna te mère des enfants responsable moi ana grand garçon na ye ndo mone bana bani mi bala mi baljete je pense que kozana moi ne l'expert synonyme responsabilité te Blandine mafuta ko baliso na biso je comment ba rando na ba comprendre yo te ouais ba comprendre nga Blandine mafuta sufi ya rando te mama rando te donc nazongeli nga ba rôle nga beaucoup mo nga na ba rôle nyonso na ko incarner mais au rando en tout cas na désolé na linga on sauter et moi bébé c'est là caché rabi ba ngande ko nazo mobile moko nganza minga mabena vérité na bino lo basute mais ko ça nene la vérité doit triompher lo basute toute vérité n'est pas bonne à dire mais ça doit triompher la vérité reste abinanga mafuta na obanga yo na tendance na banga bino makasi rabi yo mono yesa batu mafuta mwasi na kibo mwasi ya butika ko identifier ngande bozo ko identifier ngambongo isanga pasi na mama bana na responsable rabi moni nde moni to abuna ba age to tikana ba tijel mettre ka moko non ko so pona zoni carton bimba carton mbeza na ndaku na ko peso ba tijel ya yo epela te pananga foka yange pela so moko na tikali nango funa pesa on ekenge so na pesa on na moto ngabi na sambwe na bana dono ke bo mona pe ezumwa mai opelisa bo na boya sko na gardo nazo gardon jalousement na gardon pona nani
na gardango pona mobalo ya pembeni nanga tonga ke blandi na lingo a honorer nga lisusu na rebala lisusu ne na police ka boy na bomba besko baze belé Rabi na yo person boy na simbi mutu no photo yeba age kende ngai bisenza menza memukoloka opesa nga grâce na koksa ti ba 45 ans na donc ti age kende avec comme la biso faut de to yeba ovanda bana ba koli plan me dit man tu les licencié Rabi kola mukeza bitite ku banango pe kena ko suka be bu orosi pe 45 ans bisango simba mutu tete pe bazamba ba kokisa ba 45 te wana bango Rabi ndeti ngasi ko no bisa nzambe te Tendresse ba âge ni ana 28 ans 28 ans Tendresse ouais Tendresse dibinga 28 ans 28 ans il me doit bien un grand garçon à 28 ans 28 ans beauté na 5 Blandine mafuta na bien siko pa modelo bo travailler ndeni modelo pa pa ma groupe on était kufa na ebite soki yom to zong sango to ndeni non Rabi wana vous en raison vieux pénal en tout cas groupe et ça d'être mon kita mais ma solo toujours doma ko solo na minute ezongi baba yake comme ka na film faut aller ba fufo minene il faut aller ba bêtise banze minene ya ba nini ko yemba wana bato baba na bango ali abomi groupe Rabi te groupe ekufa été moi ba absence ka ya bato Rabi ya modaza artère complet à incarner rôle nyonso comprendre image ka ya fufu pa bimia na fufu mais rôle nyonso peso me film na na bem ba mona modo docteur ya moda incarner rôle nyonso parce que ba parents ba mona so modo azo le kana film bolongo la bana lo ba bêtise te so Rabi ba si ba ke wala ndeza bêtise o le manga bien otuninga wapi tukete ba si ba kendaki o le manga bien autant otuninga tukena ba responsable na oui on a Rabi soki alobi ke otuninga wapi pamphile azate basi bake on a des ezaki impolitesse non soka déborda capacité muso soka lo bango na ko lo bango te kona bat bango na bêtise voilà donc quelque part on lui reproche ya ba bêtise le kam tema a mutu ayoka obaloba ba reproche nyonso na ba remarque ayoka mais aza tika te ponga na tuna esanga atika abante na tika te bat ba sepela nango te pas biso bana bakatika bakatika parce que ça va s'appeler l'autre ayokaki mais lo moka tolobela ke to bivie to na Modoro TV bat muso ba yalinga populaire papa na été na lo ba vérité po oba ya eza vérité to na sepela no bona vérité oui to na Modoro TV elala vie activer Modoro TV ba chaîne batu mususu ke opesa luyalu makambo mais chaîne ya yo moko elala vie activango loko aza moto ayoka ka blandi to yu na yoki pour ngana tukena pamphile to reprocher qui est habité na yoki na minto to ko activer Modoro TV ezonga ouais c'est vous seul kamba bientôt c'est tout à Modoro le ka kalunga TV pesa qui mati après moko ezo kan souster bon photo comprendre ça na ka battant tant moko mona ka belle vie kandi wana sous SB sous to vision connexion 24 et donc ka unga pe yona do to tika ka espace na batu nyonso to ka bola ba avion ka biso nyonso do to tika espace alende le pe yona so taboke lo yone ekende do to ka bola ka ba avion biso po biso to ba responsable ouais parce que bato ba somba pe ba vie bazali groupe Académie des Stars ils ont en forme makamto carré mais do makamto carré bientôt la bozo film na Modoro TV totaka bem HTV eboaka je vais mon enfant Modoro TV pe eboaka ndeni koto bozo boa chuke na salte te chuka za chaîne na salte ayeka na Modoro TV koto bozo boa koto boaka nande atuna pa ya mayo wana bagage apo bakome bacteur bagage sambira bacteur bagage zema lelo basali bagage loyi basali bagage et puis bagage ya Modoro zekaka azokengela basi bazo sokola nani Rabi mavinga yango ndepe bande ko musu balingaka nga sa lupanga ba mongo siko yono lo nga sa lupanga ba mongo kana ta luputa to na vane ya Modoro tableau wana bat ba kata ba boko wana ba page donc ekipa on bande na sali banda balingana ba bongo basala assemble balinga bongo balinga to me ba bongo sa ba soka tiki kente na bito tiki na biso mais ko ndeti ngana enkana role nyonso so apesa na role Karine ya Mado il faut que Karine la tika blamba ya mukie ba muna kaka simana ngapi fo muna makolo mine nzamba pianga na telengo lo mukie ba muni makolo mine nzamba pesi ngesanga bitoko po te beba kufa na makolo Nyama do boko pere bien ouais petit na tout cela n'est bien
Petit nanga to solane bien. Petit nanga avanda shinganga pe na vanda sheye. Petit nanga. Maman Candide. Maman Candide. Ana jeune fille. Ça m'a cliqué na vous avez bino ba responsable et ça qui mais babi pe vous a trop trahi par ba master na wana. Ndolo birabi. Ngapi na makila libata. Parce la boudete menesi ese nzambe na longue makila libata. Ovana kana ba master ba trahi yo. Ata libana ngande beba na bebi son si ba camarade. Ba camarade ka. Oh, mi ba camarade ko rabi. Ba bomela nga libala bandoki. Ba kotela nga tibonganga. Aïe. Oh bona kosa pani. Ni mafuta libala ne kufa ba camarade ba kotela tibonganga ba boma libala na ye. Bana nga azui camarade nenda pesi place na minto camarade na poto na place na nga. Mam na lo bana dindondo aye bien. Que c'est dur acoustique aye pour bomba na kimbango ba maso na obeta. Goche ka mbungu aye mambo na lo. Ba camarade yango au continue pe kana bango. Non, na kata relation na bango. Na kata. Abanda ko luka moyeni na ya s'excuser na ese tena na pour noter sina limiso mais pembe na ngande na lisuke musika na nga poto ya risque tela nga poison. Na boya tete poison eza mingi makambo na kota banganga. Poison kokota nganga mbasu. Pesa batu musu basamba na giza ngerenge. Ava kota na scène fois par la poudre. Poudre na poto ba otale et attirer batu. Poudre pe ono koso pour nzwani. Eti nga na mélange à pétrole. Nga mélange pétrole nga za egiza liloba pas pour faire compte pour le Dominique. Donc place on a za ba Mos Tigana, na ba Mos Michel, ba Mos bazé belé na ba Mos Eric bazana ba encadranganga. Comprends? So za ba ndeko musu na place ba kendaka egiza nginge nyoliaka. Te koto na le mi bana ba végétarien ba lia te. Rabi, eloko na betela ngo CT makasi na lo bebele no ka kanda. Eloko na betela ngo CT po anini. Batumo bavanda quelque part balo ko blani mafuta ayaka pa biso zo ablo à laquelle ambela ba ne fufu po balia rabi oyebi ngo bibana nga baba végétarien parce que e banda boni nene zo abilo pa na bino nde bolambeli na ebité msupi zo kiluta misuno tena kati pona lesa bana nga simba te nga bana nga batia musuni na mnoko te me nga aliaka ndo bato balo babo baza posa kaka ko bazo ka ba vie na ba chaîne na bango o nga la taliputa mama ba ona ndeni ibanda wapi na lata te rabinga bomba te moni nzeto e bombi ona tanga moi soki lange komi kokata ngote po un jour e sauver yo ngalo ba vérité nga avanda ndako ya mado avano ya moda vanda pa nga après nga pina vanda keke moi pa ya mado na vanda bongo ya vanda ka mingi pa mais master nga petit nga en plus mona kimbangu Marc l'a dit c'est ça qualifié qui batu ba lesbienne po osotaki point ba lesbienne wana. Rabi il y a théâtre majorité ba lesbienne yo fanda pa Karine Amado ye pa fanda pa na soit banga nzambe jour yamba oyebisa yo donc ngane mambone le Karine Amado bota mwasi nga za bana mibala basi na zena petite et na petite to vana kwa biso ngana na 4 yaza 3 7 sko yito bana buzo ba ndeni yeza bundoki ta Rabi boeza lelenge boa ezelengi so kute na wa bien so ngala ke koma na lesbienne e ba non ndeni e banda ndeni na luka ba malédiction na vie na nga moko e kitatina bana nga jamais elo bongo esimba te mais na monde na biso ba lesbienne bazali ba pede bazali ba mibalo ba koma za mo so ke pena sima ndeko le mobala a damisone na sima nteri bazali belé mission na tangi lo ba kombo yo ebsanga waza pede waza lesbienne et ça bien to continuer na souka sikote voilà on est avec Blandine Mafuta. Je profite de l'occasion pour saluer maman Emilie Nzemba motema tous pepele ambetolo merci kwa gobelisha na bosani ote maman Nari Gerandi Luwawa merci à vous, merci beaucoup à Fiston Bastende FB International Tozo Solana Blandine Mafuta Tina Kati sikoyo Tina tu no groupe modèle zongi ozolo ba clair te to tika biso to zongi ezongi en forme na biso TV to leka chaque dimanche de pas mama tozo ka binote mikolo te bon Rabi yo mo ebi côté andezala moment na bakati bino mo bozongi to mesana nango déjà mikolo zenga bakati biso nyonso bato mona kande ba okende wana biso nyonso bakata biso
Okai makambo Koffi Olomide alobaki mpona mama ni mama. Oui, nayokaki yango mais nasepeli nango te. Nasepeli nango ata moke te. Asali analyse. Te analyse mais comment lokwa benjir. Yango elo na to ebiso. To sala analyse mo oko o leze bande côté. Mais Koffi pena ataki ne benjir na kati. Mama ni mama a mama mo photo pesa ba respect belé. Rabi ndeti ngana lobango yo ebi ngana maya. Donc na bouger na tema na maya misu nga moko. Ngana kota congéter na ndo pona mama Olive Lembe. Rabi ngane moko bana nga ba shomaka na kokate bamba li bakata classe na ko futela bana mbongo te. Kota congélateur. Tam susu. Bon, Koffi pesa yembaka kota ki pesa certainement mais sikoyo ba makambo ko faire lobby par exemple makambo à justice. Qu'est-ce que vous reprochez à Koffi Olomide? Ataki benjenga sepela été. Jir netini. Ndinga memela kyango yana ko lo bongo te bato batala ki ba monaki. Ataki ben ndeti ngala sepeli ngaza orpheline. Ngona ba emona ovanda nake lukata birongo ya mama Olive balandela mama nanga msusu. Ponga za orpheline na pauvre na mbongo te ofuta avocat alandela ba makambo. Do sake kikipa mama Olive asunginde biso. Wana otalo biso na mekolo basu makambo Koffi na analyse o tendresse dibinga silikelenga vera mbako landela ope aza concert na arena soki nini na France wana babo kechu ba telemba babie ko beta mate blandi mafuta lobini abeta te ba kechu premier lobby Koffi Olomide concert ya arena na abeta te kanga pe na bia beta te yo za ko na Koffi et ma beta te Après na beta na onte mboto bongisa na corona ya na esilite aze no maladie sila o lo beta poani makambo justice wa oya lobby eza na ngomwa bien par rapport ya baneni to bongisa ona no beta te abeta te ngapa na lo beta na onte ba bokechu ba Orlando bana poto ba Orlando pesa ba message pour na concert ya Koffi Olomide na arena kende tinga lobby ndeko na bokechu premier moto ya yambo kande botelemi abeta na onte omboke eke no bien te. Ce que yo ke we lo beta kuna point to bongisa no mambo ezawati abeta ten rabi to souffrir souffrance ko makasi ya surtout na temps oyo Koffi Olomide abeta te ona bakisonga abeta te abeta te mena Koffi nga abeta ndete wa Koffi ona souci ya mboka abeta ndete mto ya mboka na ebongi te vie sociale na ebonga te Rabi Mavinga akende oui bakenda oh 18 ans oui 18 ans les cas parce que depuis l'on échange abeta te to ko ba mboko landi na bi Koffi abeta te mboko Koffi afandi Cindy abeti na honorable Cindy pas beta na te Cindy c'est Koffi moi c'est madame Naet oh bona kosi oh moi si na ye Cindy c'est Koffi bona kosi Cindy pas beta te 1 plus 1 égale 1 de musique na poto se kezonga na ezonga na onte to bongisa na ya vie sociale mboka ya na kokoso esimba te to bongisa na mboka ya na kokoso esimba te to souffrir boye so yo wela ko kebeta po ani to bongisa na awati to bongisa na awa ya avant que papa voisin bongisa na ndako na yo po ça bien. Merci beaucoup Koffi Olomide blandi mafuta tina kati ya lobi abeta nanu te to bongisa nanu mboka to bunda nanu après to bongisa goma na ezwi kimia te yo ebia ngote goma na ezwi kimia te pa Koffi ma Cindy bobeta nanu te to bongisa nanu goma na ezwi kimia te so pe bo na souci à peuple congolais ou congolaise so pe bo ba vrai congolais bobeta te goma na kimia koti te oh bazi bake tenet ba poto bana souci na biso ba diaspora na nyos bana souci ba congolais makasi po mo ba congolais ça fait moi matanga moi problème ba code uta sunga kaneti ngaso na problème maman na bela Stella Mathias moi si nzambe bo umena Stella kuna de moi-même moment na be gote kambungu levé mutsam na kata kauli non na beleli kuna nzemba Koffi ni olinga nga Alia côté kuna kolobate Alia loketo no bomo babakisa go neti Alia wana Alia nanga nakolia utina suka nakotonda te ata batie mungwa to pilipili eleki nakolanda yo Alia nanga ya palin yebele Alia ya palin palin Sole di nzembo
alia nanga nakolia otina suka nakotonda te ata batie mungwa to pilipili eleki nakolanda yo amour nanga ya palais sikoyo oza wapi ya balabala ça reste à vérifier neti nzembo aboye okena arena wana oyoki kofi abeta nzembo aboye ça bien kasi on abeta lelo na ntemboke bonga ata 2022 na cd na ndako na oka kofi makasi so 2022 to mamuto ebonga goma kuna kime koti nde na oyebisa beta. Merci beaucoup. Toi aussi tu na biso na Blandine Mafuta na tangi futa osanga signe que minute ekoki na ebita na tika na combien de minutes nzambi wa fisto basen de ta makambo oyo aya isinga 4 minutes ba question na je pense que ça moi mon boule pour ngana tanga ba comédien so benga na prochaine émission na oya atoko to sanga na prochaine Zambi wani bandeko zela yote mtolo bo chata ba commentaire bo ebisana to sa télé réalité wana ou bien aya ko citer biso liste ya ba comédiens ba PD na ba lesbienne bo chata ba commentaire comme ça total oyo ko lega to sali télé réalité toni po ba olamba pe na lamba kitoko na se pe télé réalité na lambo le na cameraman na yo so na tinde tenir monde ko faire lobati fali pa yemba morata mulwa mukuso la tela papa parce qu'on a la télé papa te mina la télé bande ko ba landa biso ba internet to ba landa biso na chaîne ola ngala cameraman na mikete non la télé nga bino te bon ola te ba yo te oboya po ani yo pe tem to voter to voter te ba internet ba téléspectateur bo landa biso bo voter bolingi ni télé réalité na lamba na melo amukende ko fali ya lobati molo mwa muke pembe na papa parce qu'on a pembe na ba internet ba fano balanda biso bato balinganga mingi na ba balinganga te mbo sepe na pona makona nga bien kitoko makasi mon homme Koloana merci. Je pense que pour répondre biso comme ça to salango na Blandine Mafuta elle est là pour vous faire plaisir. Artiste nene mboka na biso ata boboyi ata boluki bobomaye bokotele ki bonganga kuna kutungana na ngate Mafuta to comme na suka iso na biso na ebite olobi nini pour ba fan na quelques mabanga. Ouais okana ko loba ipa ba fan nanga pena bandeko ya chaîne na biso kombo eloko kilongo chaîne na biso moroti bandeko tu ba fan tu ya Kilongo TV Blandine Mafuta yeyo peut-être ça bandeko mususu bolandanga bo sepela te par rapport en tout cas na loba nyonso na désolé na wana eleka mais Blandine Mafuta yeyo bolinganga bolinganga o alinganga te na sengi bino bolinganga do nazana ka pona bino pona sepesa bino na ba rolo nyonso na bana ko incarner mais mingi bobenganga pe na Kilongo TV na tika pena pona bino esanga bien le Blandine Mafuta fi arando te aza songi te aza impolite na lobaka vérité sur le quoi vérité na pardon et comme ko léser bato ebele ni na baki na lobalanga souté na comment c'est la dajo ba toute vérité n'est pas bon à dire mais dis-moi bo fond la kam te mande bondo linga liboso bo linga va pour na bino bata poto so na lati moi chemise moi mutu moi poto mso Caroline mbe on va bota bo akelinga na lati ngalo bango ngana za pona bino ofungola biso mutema do ona kokolo makana na suka so na so Blandine Mafuta na sa ata moi mkene tisango yo lo baka vérité yebisanga olobi vérité na émission oyo obwaka nano na bwaka nano ouais na opesa mbote na ba bébé chéri nanga Plamedi Mantula na Darcy Mantula Chandelane Sala la cadette babi licenciée solo madame Onej Bikem autrement dit Marie Diogo Gauthier Kambungu na France Zak Lete Kamobala Mbinga balobi na net mo voto moi ça mandefu ya pembe de Angola Mitterrand Kosi Sergent Mitterrand Kosi porte-monnaie magique nyonso Blandine Mafuta pesi nombote tonton li feka de Chicago motema ya mwasi na ba gros bisous na place ozali ba gros bisous na japonaise na sala Audra Kabena la diva de la presse ba mbote na bino nyonso pe ba mbote na ora bino. Merci Blandine Mafuta. Merci Lévi Cyril Arsène Modabu les garçons capables pasteur Kosi na Bostaniote Angèle Kinkela Junior Boyi Kankumu merci Panayo Blandine Mafuta yebisa en vérité. L'émission awa olobi ke lobi vérité. Vérité na lobaka vérité rabi. Oui, si biso ke baninga na yo ya théâtre bango mtu banga bachela au poison baluki ba koteli obonganga. Ninga na ba ninga théâtre rabi. Bobola makambo epwani. Otu no loba vérité. Baninga na yo bango mtu bakoteli obonganga. Bato babimisa nga libala ya baninga théâtre te. Ya moningo na zana na quartier.
lo ba vérité mais ba pese msu na zo neza baninga théâtre mbabokelanga engalo ba vérité ba pese msu na zo eza baninga théâtre mbabokelanga mais bato babomelanga libala eza baninga ya quartier lotino bobo na di ndondo ayebi na kese dio acoustique Web sibiso ke wana mobali te soki ozoluka mobali asika oya koya mobali asika oya koya soki aye oza dispo azala bien oboke na etina proposant baza bango ebele ba proposer ce qu'on a kota na mabonde liti jour nzamba a répondre nga parmi ba proposant na nyonso na nyona ondima kuna lina kene une fois pour toutes eza suto yeba bala yeka divorce tete mabe singai tendresse dibinga soki amelaka diamba alongolaka bambuma kasi na lobi eloko asalanga na matanga sila bisalo so amela diamba alongola bambuma pongana na moni place amela diamba te mais ba mam so asala so amela diamba alongola bambuma esunge lobi Koffi Olomide na arena abeta te ba combattant boketu premier botika beta na temena Kofiette mboka na ebongi te gome na na bitumba abeta te bazemu na ye okoyoka ngo kaka na ndaku na CD ndaku ka surtout aliana nga na oyoka kaka na CD lobi Koffi Olomide ana mwasi na alia ya ndaku ona yebite femme légitime na yebite mais Cindy akaka musicien na ye za mwasa Koffi boyo yebi onte. Voilà, par ici nous mettons un point final à cette émission. Très prochainement, vous verrez les obsèques de Max Kadjumboto sur le programme. Merci à tous nos amis qui nous ont suivis. Merci à beaucoup la Kachuke Lomboto. Merci à vous, merci à Blandine Mafuta. Wendo ba comédien, voilà. Semaine prochaine, web service Blandine Mafuta. Ayana ba vérité, monsieur soit italien, ango après sa liste. Il y a ba artiste bazaka ba lesbienne, ba PD, na ba oyo, ba grignotaka bango na bango. Topé, assez la télé-réalité, à la tirée la maman qui a l'ambani na parlé, n'enga viva cheye, bolingi nini. Beaucoup merci à ba commentaire, to bo bengi, Rabi Maving, la malam bengi. Merci, n'est-ce qui toko ya mbibiso, comment petit cours des grands. Donc quand on collé ma super na écologue car babi pas kenda kenda mo na poto tongo ma petit cours des grands maman moi sur la bien. Le ba na poto ba luka to na confinement ma yo mo monite. On ba tout maman ba au système ya bouteille na C. Il y a levier. Merci Blandine Mafuta, merci à Nathan qui fout derrière la caméra, merci beaucoup à Gauthier Kelly au montage, Trésor Nation, merci à l'équipe technique Moumbaki Longo TV, Babi Mikolo Moussala, Mikolo Moussala, merci à Fiston Bassende, Katanga Takuta Mino Mbalasima, numéro Yassika, merci. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassende, à Bizo Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, j'explique. Alors Maringa Septande, FB International. Nakasavubu, elle dit que Nakasavubu. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko ekomaka peto zwaka. Ekomaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.
nalingi oyo osiki oyo kitoko. Papa, on y est Oh, kasi na kani ya suki. Mais on katinga suki. Papa, on a katinga suki. Oh. Papa, katinga suki. C'est na déficit. On katinga suki. On a comme si on a bani, papa. On a comme si on a bani. On a comme si on a bani. Comprends l'avion. On a suki na nga papa. Katinga suki. On a suki. On a suki na nga na kon. Tout à fait. Papa, on a suki. Ça y était maman. On a suki na nga. Oh. On a suki na nga. On a suki na nga. Mama, akofunda suki na ngai suki na ngai kiboete te suki na ngai neko na yaka salisanga senda salinga suki akomisinga mabandi akomisa mabandi ndenge nini akofunda suki na ngai kimbiasa sanga senda suki na ngai neko mama akajo suki ndenge nini osalili produit nini Mama na ngai tala produit asali zazu produit ya kala basali la mosusu te ekati yesu de komi ngai nasala ko suki dana kata suki no katanga suki de papa tanti j'ai une fille lokola oti lelo ebi produit osala suki lokamusinga nga suki na wana yaka awa kala bakatanga suki te tala ngai depuis nakoma na suki ebele tala yango mosiki toko lokola oti lelo oyebi te eloko osala suki nango. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la suki na biso. TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijane. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka baviko le kabatunyaso Kilongo TV